Bote papa. Mbote. Awa toza précisément wapi? Pe na sima na oto mona biloko ezali. Awa tozali liboso ya bureau ya centre d'unité ya SNEL Lukala. Oyo ezali na sima oyo ezali komona ezali deux transformateurs. Oyo Silou apesa na population pour la commémoration ya centenaire parce que population azali na problème ya lokiliki mais soki nakoki kolimola malamu bango ntango basali assainissement na kati ya entreprise bamashine ebele efonctionnaka lisusu te to etambolaka lisusu te ekokoma que il y a une certaine surtension donc tension ekoma likolo par rapport ya bamashine oyo eza en arrêt. Alors mpona komeka nanu kodésengorger bamonaki ke esengeli bapesa batransport oyo na cité ntango bakotia yango en marche po emeka kodiminuer charge oyo ebanda kokende kuna pase ekoma charge moko ekozonga sikoyo ondire na cité au profit de la SNEL. Eloko nini ememi biso awa na mokolo lelo? Bon, eloko ememi biso awa biso musala na biso ezali ya contrôle citoyen. Bakonzi baza na tâche ya kosala redevabilité. Awa bango balinga kosala redevabilité te biso il faut to ramener bango par rapport à contrôle po bayeba que biso tozali kolala pongi te. Alors oyo mpona répondre à la question oyo otuni ngai eza na information fiable ya ndeko oyo auti Kisasa a ramené biso a pesi biso batransformateur oyo ndenge eza boye une fois tozwa nano suite un message que moko balingaka badevini mais ntango tokotisaki balettre toye komona que non bwi wana eyaki kokita mais mutu wana ndeko wana aza mwana Lukala aza na baprécision bakutanaki na mutu oyo bapesaki charge ya commission ya vente ya transformateur moko na parmi oyo mibale eza awa mutu wana ye ayebi que na ndenge bakosaki ye transformateur eutaki Angola awa na nyonso mibale oyo transformateur oyo euti Angola eza te batransformateur nyonso mibale oyo eutaki na Silou ti bazo kopesa yango c'était au su et à la vue de la population. Alors ndenge eza boye tozali koyebisa na mutu oyo bapesaki charge ya kosala commission toza informé na mutu oyo aza prêt ya koya kosomba transformateur moko parmi les deux awa aza ministre il est de l'Est tolingi ko éventrer directement tokofongola babrèche nyonso te et bavendeur oyo bazo se prétendre que non transformateur eza ya bango baza ya koyeba mais bayeba que population aza averti que non bazo tenter koteka transformateur moko oyo eza awa mais awa transformateur ya koteka to transformateur oyo ekoki koteka ma eza te. D'ailleurs touti kozala ba activité na bureau d'études environnementales du Congo oyo bayaki pona élaboration ya cahier de charges dans lesquels point oyo ezaki épinglé que non il faudrait que la Silou nous aide pour la mise en marche ya ba transformateur oyo puisque transformateur moko esengeli ekende na quartier 5 moko yango nde ekende na quartier 4 mais ce qui pose problème jusque là il y a un peu de malentendu entre la SNEL et la Silou mais biso toyebi que tobandela nanu awa avant tokende kokuta na bandeko ya Silou bandeko ya SNEL bayebisaka biso que bango baza na problème te baza na cahier de charge oyo ezaki déjà élaboré oyo esengeli
va présenter na ba konzi ya Silu ceux qui va yokani enfin misala ekoko salem okoyeb sa population nini population ayeba banda lelo que esengeli tozala vigilant jeune et vieux bisika nyonso ozali tofongola misu parce que eza na bato moko baza na mauvaise foi soki ba continuer na idée na bango tokotia bango na idando donc c'est-à-dire à la portée de tout le monde bayeba que bato bazoko viser kaka mission wana transformateur moko etekama mais transformateur euti Angola eza te donc bakende koluka transformateur eza Silu nda pesi oyo ba transformateur oyo Silu apesa da population donc mutu akoteka ngo azate population aza vigilant à surveiller ba transformateur na ye oyo bapesa ye par l'entremise de la SNEL de peur que etekama po moko setekama oyo wana oyo etekama wana balekela biso na boule parce que tant basengaka yango soit disant qu'il fallait ekende Malueka mais Malueka tellement biso toyebaka yango te ekendaka système pe eleka na Kunde Lupin mais oyo ndenge eza boye c'est à la portée de tout le monde doit veiller pour que qu'il ne soit pas vendu. Voilà un transformateur écoté Kamate. Écoté Kamate et puis écoté Kamakape mukolo moko te. Ni soit population à lobby. Mukonzambo gande à lobby.